Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La famille. Tozola mukana makambo. Nasa penza na makambo ebele ya oloba na émission oyo. Non, c'est un bino pinza bozala attentif. Hein? Coucou. Na ba coucou nyonso na ba Nella Show nyonso ya Nella NG officiel tous ensemble. Mais on a vraiment na masole photo solo là makambo iza pinza. Alors, déjà na sepel makasi po Christian Shoga leka ki na émission à Frank Stemai. Alobi makambo bele fo awa na Nella NG officiel lelo to développer yango to pesa ba point mosusu vraiment. Na sepela ki makasi boyebi ke noko Christian Shoga aza noko na biso o tolinga mingi vraiment na ba coupe ba donc tolinga ke makasi tolinga ke fort azala wana vraiment azala vrai na mams amonaka et puis Christian Shoga aza genre bato ko lekele n'esprit te hein aza monoko na ye ayebinde balobaka non aza amilia bata théâtre ayebinde théâtre tambolaka. Christian Shoga leki na émission alobi makambo ebele ya mabe ba comédien basalaka non la famille towana nyonso to occupé na biso yango te elo beaucoup plus to se focaliser na deux points. Point ya liboso eza point ya ye na ans, point ya mibale eza point na ye na ya non. Mais ngobanda no na moi bandeli ndenga bandaki en tout cas na sepel makasi po balinga ba meme na ba je moko boye déjà ndenge mamse azo organiser vraiment événement mune na théâtre de gymnase Mirabel pardon na boko loba n'importe quoi eza théâtre de gymnase bandeko. Eza théâtre de gymnase. Donc balinga ba meme ono ansipe asia sala ngwezo kwa sikata habité na basi. Abi na basi, vous ne pouvez pas me mélanger. Vous ne pouvez pas me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Non, vous ne pouvez pas me mélanger. Vous avez bon mélanger ngate bo tchanga pe confusion. Alexis Jonas habita naza lucide. Naza lucide na meli masangate na langue te mam nazolo bana yebi bien abi na basi. Na basi penza. Yenda te dati de date. Et puis atia on a pays mon côté. Peut-être bazo mona lokola pays mon côté France na Belgique ils ba pays mi balé. Ils ba en Europe mais des pays. Pourtant bakenda Nigeria bakenda Nigeria ils en Afrique. Mais ils Congo te. Ba tchaka peut-être mon eloko faut na peta moi 7 ans avant de continuer. Vous mona que toko benga peut tourner pour eza Paris ou eza na France mboka mususu Belgique eza en Europe eza pe mboka mususu donc si là en réalité azo produire na deux pays différents est-ce que bon la gravité makambo yango deux pays différents ba pays mi balé 2 1 2 plusieurs donc plusieurs et bandana combien et bandana 2 D donc Christian Shoga habita là mais c'est les journalistes kolobisanga n'importe quoi te parce que naza lucide na yebi naza na meli masangate na lango te na yebi makambo na lingi na loba na basi ezan de sila et puis ba fan a insisté Ursule tonton Christian abi en plus ba fan na ende ba yaki ko yamba ye vraiment bordure ya makasi ya malonga ya musuni ya bien abi ba fan na yende ba yaki ko zwa ye donc artiste comédienne na basi
Sila Bissalo Bekam Aigle Pomba Sen artiste à rôle principal yende mutu liboso atie date na 2 pays. Nga na bakisi vraiment parce que bon moi le quoi France na Belgique le quoi ça va pays voisin ils ont quoi Congo Kinshasa na Congo Brazzaville et ça 2 pays et ça va pays mi balé et quand même mais 2 pays mi balé voilà donc abi ye aliboso ndatie donc asa ali confusion te na mam sida Christian Shoga a boy confusion bina li confusion te na mam sina asa mwasi aliboso o atie de ezande drapeau ya Congo neza représenté na 2 pays na Europe mais na 2 pays naza ko insister nazo insister place wana pour peut-être bozo kasero la te na 2 pays ba pays mi balé artiste ya mwasi ya liboso pour moni bata mukili balinga osala kwa kaka ba minimiser be fort a muninga loka muninga innovation muninga mais na sepeli pe na tonton Shoga nenga marteler ati pe na ba point a marteler place wana vraiment niati pe na Niachon pena kitoko il s'allie bien Makasi donc Sila Bissalo a félicité ye Makasi a félicité a sepeli na initiative ngo parce que nenga zabon azana motema mabete Christian Shoga azana motema mabete ke eloko wana soki yete mutasali nde ngelo bateke akokumisa te donc akumisi yango parce que na mutema pembe ayebi ke likamno sezana ngonga nango azo reconnaître que il y a eu un temps il est pas régna o yaza lelo ezali po aza artiste comédien mais na minute oyo to lobela Sila Bissalo donc apesi place apesi espace na ye à jouir na gloire on nzamba apesi ce n'est pas le cas pour tous les comédiens Ce n'est pas le cas pour tous les comédiens. À PC place. Non, j'ai beaucoup aimé cette approche-là. C'est comme ça que des photos à la rana baninga na biso. Malheureusement, ma monde na biso otoza, tochara monde à théâtre était net ndenga na zabwe na zala nanga mobwe na bengi nanga maasa maasa émission pendo kenango kitoko félicitations mamwe koto tumbi mission kitoko mamu bien na moni mutuka na sombi kitoko mamu bien la moni kitoko donc bato ba mona lokwa soka kumisi muninga amona ngolokwa mabe amona lokwa eso na lobi boye netika na mikitisa na mona lokwa non bomona ngo amamunda sa émission luka nela ndelingele longoli mamu to mama sa non donc esprit wana oyo Christian Shoga zana ngo ba comédien ebele bazana musika ya kozana na esprit wana place oyo komate mais muninga soka komi yango yo sali frime o vimbani et puis na ko citer bato ba bomba ngo te ba la sango clair boy le quoi ba ans la sango clair boy ki baza contenté et pourtant bango basala salwana yepe mutaliboso je crois mutaliboso a trouvé producteur a sala yango et puis ba production ebele asa na Kinshasa ka Sila wana kaka Sila Bissalo Bekam Aigle Pomba Sen #1 artiste à rôle principal ye wana kaka pe a pesa batu motivation ba kende ka Sila wana mais na tour na ye boka ki Vincent ndenga lobaki Vincent lobi ba ozala te na ye na duchesse andimi na ye ki alobi bazalaka na bango bien na Sila mais na minute au moins courenza moi keba ba ozala te ozomona ki déjà moi ekoti moi zélo relation ekoti moi zélo ça fait pas bien bino so bosa mam na bino Sila zara toujours wana aosepela na bino aosepela na bino dans un mois mukesima tango bela saka chaîne na ye Sila zala ki wana aosepela na ye azotambola na ba chaîne Sila kenda pa nanité même atana ki Sila na ye wana kende pa ba Vincent na Vincent Tuluzini na chaîne ya Vincent Tuluzini soki zaki na tata film mobo totalaka René Rabo film on ça ta ba 400 000 vues na YouTube ezaka na chaîne Sila te
ezaka na chaîne asila te oyo ajwaka rôle ya kimongo wana ya mama mungala ezalaka na chaîne ya Vincent atamboli na chaîne ya baJérémie atamboli mamsa apesi bagene force ebele ye azalaka toujours esengo ya koaide baninga aza toujours esengo ya aider baninga ya opesa baninga force ya soutenir baninga elle est toujours et puis elle est fait elle est aza na esengo ya kosala yango. Comme on dit toujours, il existe la joie de donner que de recevoir. Elle donne avec joie. Elle donne avec piété du cœur. Elle donne avec après ça un maximum na yemoko pour loko eza ya yete au préalable et simba. Mais na tour na ye eza bato kotanga. Bato kotanga. Non, franchement, tonton Christian, moi je t'aime beaucoup. Tu as bien parlé, tu étais franc. Osa lucide, osa hypocrite, tu olobi bien. Olobi très bien. Na koti na deuxième point nanga na olobela point ya ano en tout cas na suka na koti na point oyo ya koloba ndenga lobi que tanga zala na Congo bazalaka bien yena ans bazalaka bien bon atangi kombo na eti buto toto longola kaka kombo ya artiste wana kasi to lobango na ndenge ya lobaki na anonymat tanga zalaka na Afrique relation zalaka bien. Tant pas comme na Turquie, relation pe zalaka bien. Mais tant a komika na poto, relation na mutuane esa nini e baby. E komi onga na pesa e lamba, nga na pesa e chapeau. Mais makamango yango ne na lobarat, na ote ko lobango awa pe ba Yams na deme bazana ba problème. Tuzomona ngo pe na joka. Oh, ya lié pananga. Non, nous avons atteint un degré de stupidité, nous les Congolais, na makamba biloka kolia. Kolia est la moindre des choses. Bah, en tout cas, biso bato toza na public. Biso bato yo tolobelaka. Toza toyeba na boye. Toko kimisa bato mususu kokende kotala bato na bandaku. Po e koma soko komi soit ba proposer eloko boko lia soit okimi. Pourquoi? Parce que e koma attention na melaki ma epa na homme koto beba na to dozu incompréhension oyebi kenga na mela ma epa na yo. Yes. Attention na mela koka epa na onet nde bayamba mpaya. Biso toyebi nde bayamba bapaya. Mpaya soka enet na ndaku boye. O melanine. O no mela koka. Koka na wane komela nga lobi problème. Pourquoi? O mela ki koke epa na yo. Poko lia déjà komi problème. Etikali ma etikali na koka mwa fantan. Eloka komela drink. Etikali yango. Etikali susu bo baki yo yake epa na nga me nga no natikala ko ya epa na yo te. Donc tozo kende au fur et à mesure nde mokili yango ezo kendele. Bato ba na réseaux sociaux. Bo pese sou bato elengi te ya kokende ko se visiter. Ya kokende ko tala na na oki posa mamu allo na nga na bana kuna konjo na kenda nga ofande pa mamu na komi na ko banga po na yebi ke lobi nga na ko beba na to mamu manela na zo ya Cape Town mamu na oya Jobu mama sa na oya Congo na ofana nga pa na lingi bato ba teke na zabwe o mona ke bato akomi ko banga na boy na nga na kenda nga pa mamu te ayo panzanga na donc beaucoup mo sala bato akoma na ba méfiance mo pona nini po biloko eza de base eza normal bokomi si yango faiblesse bokomi si yango insulte na ebite depuis quand kokabela mutu eloko ekomi insulte depuis quand koyamba mutu na ndaku no kopesa ya kolia po aye kotala ekomi insulte depuis quand en tout cas na comprendre place wana te place wana to komi wana ndenge nini ti siko na comprendre parti wana te parti wana ya kokabela mutu eloko ezala insulte en tout cas na comprendre parti yango te na komi penza te na confusion na koti pe na réflexion na nga na ozonga moi sima je crois bo pema tenga na mela mo eloko
Ouvre kauka kingai. Na zongi mwa sima na makambu ya Gabi na Apuchu Sarah. Na zongi mwa sima. Ebandaka wana nga na yeba ba periode wana chaîne nanga ezo yeba problème. Sarah tindaka ba strak na chaîne nanga po na rappelaka ya l'ordre na lobi o. Depuis quand kokabela mutu sac et comme insulte? Depuis quand ya Gabi banda okende Dubai? Aozana mwa ba achat na ya kosala abengi ye Sarah alobi Sarah na okende Dubai. Sarah alobi te dengo kende kuna po souffrir te nga na mutu na peso mutu ana as edo na osala ba course parce que mboka oyebi te ba kwen mususu mbongo mo anglais isa mwa compliqué mais mutu soka aza pembe na a diriger yo ozana ba problème te ozala bien et tout. Sarah apesi ya Gabi mutu ya Gabi pa kepe kuna makamba linga sala pe eleki nango bien esimbi nango tout était carré très bon. Kaka na makambo asila oyo ya Gabi o défendre sila ya zofinga sila nani Jérémy pa koti yango po ba periode na bazao loba que Jérémy aza acteur te ana jeu d'acteur te ye akopiaka mama Kalunga mwa mukepe sila ana jeu d'acteur te. Ya Gabi aye akoti makambo nga koteli sila alobeli belle vie po nakala tango ye Sarah banda oloba ngo namona kuti mikolo esila abanda oloba ngo na po na kotela bela lokwa ya linga bongo te aye ko répondre ya Gabi na réponse na ye ezalaki yo Gabi yo Gabi nga na kabela o sakit tango okende Dubai na pesa ba contact na nga ba aider o sala ba course nga to na oki loko na mona ngabi depuis quand kokabela mutu sac les insultes? Depuis quand kopesa mutu contact asala ba course na mboka mpaya eza insulte? Eza insulte te osalelo moko bien tango pesi contact na yo epa ya Gabi a aider asala ba course. N'est-ce pas mutu ana azwi mbongo? Eza lokolo pesi mutu ana musala. Parce que oui, batouana eza musana bango, il y a des gens qui vivent comme ça à l'étranger. Yé musana ezaka kakoyamba ba touriste, a osese bamba eza musala. So pesi mutuana musala, ya Gabi asela ki atambola ki ne gratuitement te. A futa bon. Parce que en quoi est-ce que en tout cas j'ai tourné cette histoire là dans tous les sens. Dans mon ta place moi insulte ezate. Na mona ta place moko ya insulte na katite mama kande na lobaki bongo ba strak tinda ma donc au manqué mais j'ai béni le Seigneur parce que c'est à travers ces straks là nga na kotara ba cours à YouTube na tanga YouTube bien à tel point que naza lelo mabe wana lelo pesanga ba qualité belé ba e bakisanga na diplôme moko pour na makamba YouTube donc ile mona YouTube elekelanga et sous pour na tanga Zomona. Yango pe Christian Shoga abeti sete. Tango azalaki na ba Turki, bazalaki bien na mutu wana biso to bombi kombo. To bona biso koloba. Mais tango akomi na Europe, place bino nyonso boza. Eloko asala muninga eyebana te, muninga change attitude. Na oloba bongo nini ezali jalousie naza ko s'expliquer ezana ba camarade mususu bazalaka soka mati abendi baninga bango nyonso ba mati batlokwa basila omoni sila na loba non likambo no yo sela ngo émission na o détail ngo bien
Mais le quoi na beti lisolo Christian Shoga na obeta nini asila wana. Boyebi sila a travaillé na Vincent. Hein? Vincent chaîne na ezotambola très bien. Azarana Aisha Okoko. Aisha Okoko déjà même avant chaîne ezaki bien. Tant kanga misuna sila baba kou batie sous poids eza sous ka bien. Chaîne ya nani kaka sila wana. Caleb, chaîne ne kweyaka Sinark. Chaîne kweyaka. Bazongi na ba bonne relation na Mams. Bazana ba bonne relation makasi na Mams. Azongi si ba filme, azui ba bonbon, bien sûr ba mususu bazo jouer, mais a profiter na situation wana na ba acteur na ye ya kala asangisi bokendo ta la chaîne ya Caleb. Kaka Mams wana Paps abanda ko komesu ba filme te Paps azongi bokendo ta la filme ya kitoko koti na Kapanga TV 2 jours à pamba 25K pour na chaîne et fanda longtemps ils a réussi parce que film ane comme ba 50 déjà pour ils a qui na sema kasa banda ko masuste ezongi. C'est-à-dire que eza la chaîne ya no etalema kitoko, eza la chaîne ya Gabi etalema kitoko, eza la chaîne ya Michou Mbembele etalema kitoko. C'est-à-dire que même si na nature na ye azali, so zana ye, il faut yo pe o évoluer, il faut yo pe o zoa, il faut yo pe o monana, il faut yo a okundote, elle n'a pas azana dans le belo azana na ko bandeni azana, comment dire, esprit wana te a ko étouffer baninga. Donc elle étouffe pas. Elle n'étouffe pas les gens. Elle a kunda rabatute. A kunda yo na profit na e te o mat ya mati. So kaza en possibilité ya obenda yo a obendo yo po mati ya okende bino pe bo okende parce que yebi que âge ezonga asimate âge kenda liboso âge evoluaka bo mona âge ezonga asimate âge évoluaka chaque jour on dort on se réveille âge mati on dort on se réveille likambo bo échanger on dort on se réveille et le robo échanger on dort on se réveille et le robo baluki on dort on se réveille c'est-à-dire que a ozelate ya koma au sommet te a mata a benda bino bo mata escalier ndenge moko ça dépend ya chance na yo ça dépend ya chance na yo Jésus. Ah, Jésus. Nayebi nako balolelo kwa na ndeni. Nako balolelo kwa na ndeni. Me ana batu. Bakanisa lokola poto. Eza lokola lola. Oui, toujours comprendre parce que nakala poto ezalara lokola po kendango. Visa ezalara pas sinande mo ya osakana te. Visa. Visa ezalaka difficile. Visa po zwango ezalaki eloko mo ya pasi. Batu bazwaka ngolu ya okota poto liboso. Bakanisa lokola batu mususu. Ba okotaka poto te. Ce qui fait que ezalaki na koswa na mususu ezalaka na réseaux sociaux boye. Koswa na wana mutu penda oloba lobi nga afanda na poto na mela miliki yo fanda na Kinshasa ozalaka na toilette ya kikoso. Donc la personne oublie que elle-même elle était au Congo. Elle-même elle a vécu là-bas. La personne oublie. Maliki na mela miliki na assurance solo na belle no bosela nga cotisation te. Yangwa no moni ya no aboya ki na ba cotisation.
aboyine cotisation po déjà mo cotisation elingelo ba mobola bazobosa na ba valeur africaine biso ba oyo tosala ba cotisation po papa kufi l'école catholique l'école catholique eza makambo biso tosala ba cotisation po papa akufi tosali ba cotisation po ekende Vatican tangu mpe guerre ezala na Afrique du Sud bapapa babi bazosala bacotisation kote na bango na mosala basali bacotisation babanda okata bango bambongo basanza mpo baya kosoutenir Mandela asala bitumba elekaki en apartheid. Moto akoya na TV afingi nga nde naza boye nafanda na poto boye donc aolakisa bino ke bino boye eloko te ye azala na poto azala na besoin na bino te bino bokomaka esika aza ezwa bino temps ezwa bino boye mayebaki ke ye mutu aza limité na oyo misu ne ezomona nde naza boye na ndako oyo ezolekaka libandaka ya porte na ngai na veranda so porte eza kokangama na omona te me abosani ke oyo aza likolo oyo akela bato oyo baza pembeni abosani ke Nzambe nde asimbi lobi Nzambe nde na destin ya bato bon mutu akokoma na Turquie ane na Turquie kokota Turquie eza pasi aoki mwa zuwa mbona amoni mwake pa akoti pe Turquie pa mukanda poto ya pasi mukanda ya pasi makasi njoka mninga zala na mwana kuna ba orienté ye parents français oui bako beta test ADN pa mwana aminera azwi mukanda na sima mwana eza impossible te muninga pa seni na azwi pe mukanda muninga pa osala aza ko évoluer muninga kompe na mbongo azwi orientation a bien batiyo mutu pa koko ya pe boye na mboka ngo pe place pe oza pe ana beza orientation bina olaxe te ye fa fanda bongo galere bomona ki nani akufa ki awati nani Johnny Fay akufi poani ba stress a vie bino bokanisi Johnny ndenga azaki ana ata azaki na mukanda te soki azwaki batio ya bien aninga aza na stress eza na bato mosusu asali mpe 20 ans na poto ape na mukanda te maza na bandaku na Congo batongela mpe na bandaku mbongo mpe yaka na poto pa ape na adresse abi makambo nyonso bien maza na mukanda te bata bongo baza ebele na États-Unis baza ebele na Canada baza pe na Europe ana pe ebele po azwa orientation ya bien tuyau ya bien entourage ya bien eza na bato mosusu bayebi batio wana me amelami abi neva mutu akokoka nanga te mutu akoza nde emonanga te mutu oyo jamais na olaxe tuyau oyo bazonga nsima me amoni ke moninga ye boye akutani na tuyau moko mpe ya bien batieli pe boye donc la personne n'a pas eu besoin de toi ma compagnon sosalaki na maye wo et créer ni jalousie et créer haine et créer jalousie a combien ndenge nini basutuki a combien wa ndenge nini mama muninga komi déjà donc abandede akokaniselo mabe azaki na ba intention mabe azaki na ba projet mabe contre yo aokimba moko kanda aokimba moko douleur akangiso ennemi po yo po komi esika aza okasa lokwa ko souffrir à dépendre na yo donc en fait il y a des personnes comme si là et il y a des personnes comme des personnes obine boye bena ki balinga ba progresser te baza des personnes comme Bellevue vini mutaloba ki ngate vini mutaloba ki Bellevue linga muto lekete. Il y a des personnes aussi comme si là qui prennent des personnes par la main comme ça po batumsu ba na poto mais ba osenga si la spectacle za ba participer na spectacle pour na visibilité
me baza ba artiste na bobango moko babima te bomona na koti sikoyo sija ya ano sangwa maladi eye bon avant nabeta no ya ano Christian Shoga a confirmé parce que eza na bato ebele bazala na badoute bakoloba est-ce que penza malade ya AVC ezalaka est-ce que moto akobwakela moto malade ya AVC aokende na ona bathéorie AVC eza comment dire eza nini oyo eza attention artérielle soki moto asali crise to ba stress to âge mine bozaka na monde spirituel monde spirituel eza compliqué moko bato baobwaka malade ya pesi bato baobwaka sida bato baobwakela motu mbasu bato baobwakela motu malade ya mapalata bato baobwakela bato malade ya nzoko ya kobwakela olandeli mpe boye bato baobwakela bato ndikila babwakela bato ndikila monde spirituel eza compliqué. Christian Shoga ye moko avant abanda na kobeta lisolo ya ano abeti no lisolo ya ye moko ye moko mpe azalaki victime ya AVC ya kobwakela epi alobaka ngo bato bandima ye te bato baloba okosi luvunu bilongo mama Kongo luvunu mama Kongo aza mystique luvunu bato bandima te je n'ai pas cru nde jamokosi malade AVC ezala te okosi ye moko confirmé et en plus ye azalaki sauvé parce que ayebana na mosala nzambe bamoni yango na vision babengi Baptiste je crois si je ne trompe pas le nom yatangaki Baptiste abengi ye babi mabe ezoya mabe ekoti ezoya akoti retraite aleki délivrance eloko wana ntango eyaki ezalaki na impact makasi te ayaki mpe alobi yango awa mpo na nini objectif ezalaki bakangisa ye munoko c'est ce qu'on a voulu aussi faire na mama Teresia yango balingaki basala mpe ye bakangisa munoko elle dérangeait. En fait, dans la vie, il y a des gens et des gens. Je vais m'expliquer. Il y a des gens et des gens. Il y a des gens qui dérangent parce que talent n'a pas ils ont dérangé. Mais il y a des gens qui dérangent parce qu'ils ont un mot. Ils ont la parole. Ce sont des leaders. Je vais m'expliquer. Par exemple, il y a Gabi. Ya Gabi aza munokwe soka ye apapoli bino papa kia akati gilet aleki afandi na ye moko alobi asambela makasi ayebisika telemi bato lokola ba Thérèse pe ba pe na ba mot à dire ya Thérèse ya ana théâtre ano makasi po joua non kitoko et puis so yeli eboye ape na maloba ape munokwe alobi pe pian et puis asambelaka po soki asambela te ave so babwakaki eza na bato mosusu nzambe asalaka na deux sortes nzambe asalaka na sorte ya batindi eloko wana ezwi yo te eleki batindi eloko wana ezwi yo mais okufi nango to bimi obiki donc bobundi na eloko wana ya Christian zalaki ezwi ye te
eleki me yebani ki AVC ezalaki ebwakamaki ya mabe ezalaki ya mama Thérèse ezwi ye mabundi nango epi abiki nde différence yango wana sikoyo ya mama Thérèse tomona Kader obenga mama Thérèse oza wapi namona okale ayebaki parce que mama Thérèse abela 2 mois ya okota ndaku 2 mois ya maladie intense 2 mois jusqu'au point que batu basali groupe WhatsApp ya SOS ya mama Thérèse pona ba soins médicaux na ye SOS wana esalema la famille mutabimisi yango Christian Shogat ebe muta vérité polele abimisi yango groupe à WhatsApp esalema bon en fait na makambo nengana ba pona bato yo bazakolo basila moni mama Thérèse ye wana belisila loba nyonso baloba yango na TV te nayebi ke mama Thérèse nzambe osungaka nzambe opesi makasi akoyaka akolobaka nini vraiment elekaka na santé na ye mais bomona ki kombo asila eozanga te po SOS groupe ya SOS ese salamaki batia bambongo pour soutenir maman Thérèse parce que nous tous nous le savons que traitement na Congo c'est l'argent. Qui était derrière son traitement? Parce que je ne pense pas qu'ils étaient malades à $1000, malades à 2000, malades à 3000, non hein? Malade à même sous son bon qui va $10,000 hein? Bon plutôt à bien pena ba 10 000 $. Mais non, maman Thérèse a une bonne wana wapi. Pourtant on va créer groupe. Il y a SOS. Pour ba sunga maman Thérèse. Maman Thérèse premièrement on a eba quitté que groupe aneza qui na comme pour objectif ya ko salele ya ko sunga e. Mais aussitôt qu'il y a yebi que groupe wana ezaki créé pour na kosunga ye ko aider ye abima na malembe nyonso ayebisi ya Gabi boboma groupe wana qu'est-ce qui s'était passé pour baboma groupe wana ya WhatsApp elle n'en a pas besoin maza bien abikit et puis na même moment wana chaîne à YouTube na Isaki okangama c'était fermé. D'où est-ce que maman Thérèse a eu l'argent pour que à se faire soigner? Batabi loba basé belé n'internet ba éviter que ça n'a pas héros dans l'ombre. Il y a des personnes qui sont là pour na ko soutenir baninga. Maman Thérèse aboyaki pourquoi? Aboyaki pour malade na outi pas ba comédien. Bambonga ba comédien oyo, ils ont quoi muta kufiti boki osele cotisation ya bi nga na kufite. Peut-être nga qui est accéléré, malade na ya kufa. Mila ba comédien mabe, on ne sait pas qui est qui. Tebiti na zanani. Na zanani. Yangwana avec comme trop tard, abiboeli n'est déjà bien avant, abo. Maman Thérèse a eu ba soins adéquats, a eu ba soins, yewana za bien, ba thérapie, ba nini, elle va bien, elle a repris même le travail. Pourtant, mais pourquoi? Ah, ça la boy. Ngana sa qui émission, je pense que Christian Shoga pas martelé, à compléter nga lobby oh, Mouninga se sentir bien. Elle a repris son travail au sein la case, elle a bien ma casse. Donc ça va, tout va bien. Tout ira bien. Et puis à confirmer que malade ne utake pas ba comédie ya ko boa là.
De la même manière, il peut pas boire qu'elle a. Donc, na milliers ya batu, bazala mite mamabe walinga batu ba progresser te. Batu baza bien te. Romone, hein? Voilà. Donc, pour répondre, pour nous chiter nanga, pour répondre na ba question ya batu, oyo, ba mituna ki, si la rôle na ye, réponse yango oyo. Na yebisi bino mutu, so aza na passe makasi, aza na besoin ka ya lisu. Maman, bozo imagine so ya so azaki na douleur, penda bo mbongo, ezata ngandi mba cotisation wana te. Aboyi humiliation, boya ko humilier, boya ko loba lobi ki biso mutu sala ba cotisation. Abo. Et abo yango pe na moi raison. Parce que peut-être elle avait des bonnes batu derrière ya bien bazaki sima. Oh bandaki ko apporter déjà main forte na ka na ye. La situation na ye. Bazaki nango. Donc il y a encore de bonnes personnes. Il y a un groupe et il y a un groupe ici et un groupe là-bas. Voilà. Donc, Maman Thérèse a été prise en charge. Na minute soyo, azong la théâtre, Isaki Toro Makasi, Aozana Mams, selon les petits me confient à Bimisi déjà. Je ne pense pas qu'il y a ça là-bas gêné lo quand n'engwana. Pour habiter qui soit bon te zande son na biso. Mais nga avant on a sinon que derrière qui Maman Thérèse a qui déjà visa sur mandat voyage qui lobby. Voilà. Coucou à tous les nés la chou les nés la cœur les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abobos, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo. La tiki donne moi partir à mouké nga nozonga nga esuste nzamba pamola bino bolanda. Que Thérèse va boire qu'elle est malade. Va boire qu'elle est AVC. Non. Si. Azana AVC tout là. Oui, a aussi frôlé. C'est tout le bagage déjà tant mouton lo ba sous bien te langage zo bima bien tout le bagage. Azame ba ku AVC betra ya makasi wana Yesu yepe. Omoni, ça dit nga ba betra ngo mengali lo na kufa. Mais Thérèse ba beti yango. Ni la sera que ba boire qu'elle a yo. Ngai zakai ba beta ngai. Bon, on a dit rappelé au côté la profondeur. Non, parce que pour boire qu'elle a muso ko boire qu'elle a ezali. Ya ko boire qu'elle ezali. Nga ba na ba place bo ma ele ki manga. Ah bon? On a yé qui manga autour nanga ah Christian olia lipa ngai gomo tina yelo bananga ke Christian bima kuna na yo kama msusu non ngana répondre ma msusu ngai komilanga église da biso pasteur Ernest Mungu na Kitambo na papa Ernest Mungu na pesi mbote très bien abenga frère na biso moko abenga ye frère wana yebi Batista abenga pona tanga kombo Batista abenga ya biso so Christian za na kini yebisa lukanga OK so kaza na Turquie yebisa abenga nga ces régions les Baptiste Abinga Binangoza, Prana Binapte, Passabinanga, Luca Passer Ernest Mungu Azo Lucayo. Nabengabi, dimanche aux en église, là comme une église internangaï, faut que tu arrêtes, il faut les grandes délivrances, tala. Bah, yobisi union. Bah, yobisi na tout. Ah bon? Na kota la retraite, na lika na délivrance, pour na nini balinga bakangisanga monoko. Abetanga loko na bakangisanga monoko. C'est que tant on a eu pour na Thérèse na bia théâtre. Donc, nous sommes dans théâtre. Mais ça, bateau bazali. Je suis naïe pour nous acquiser, batouté, mais ça, bateau bazali derrière ma cambouana. Au bazali, bakangisa nango bateau monoko. Ah ouais. Bakangiso pena monoko, bakangiso monoko. Et puis les fanatiques, beaucoup bossa na qui concurrence loyale. Et ça concurrence loyale, concurrence loyale, beaucoup aussi ma vie à batouté. Concurrence loyale et l'obité qu'il faut tout perdre batou, ba comédie ba koufi belé. Tout ça na art, les lorsque Thérèse wana koufi pour na concurrence loyale, mo ezala mutu na makolote, mutu pas bénéficier nango, il y a danger ça milliardaire azati, ou aza millionnaire azati. Siko so le latiki bana na yi, nani oboko la bango. Nani oboko la bango. Et ça, c'est vraiment difficile. Les autres, ça n'en a pas. Et puis, les fanatiques, ceux qui beaucoup misera oyo, oh, le quoi, l'obéla ramakamba oyo, binon tout, dans le temps, on attend à passer, il faut bien soutenir, il la concurrence loyale. Mais beaucoup de choses, les karma existent, sera kufa. Et puis, bateau, l'obéla ramande comme sous. Bozo beta sous c'était bon comprendre que Mouto place Azali aza gravement malade aza vraiment malade aza n'attend au photo bercé on attend au photo lobele maloba malamu on attend au faut ayoka makamba bien pona
à se rétablir à zonga. Maintenant, on bino bossa la banalise. Bossa la banalise pour na boluka pena bo finir les sous bien. Si on lelo soki akufi car na banalise na bino wana. Est-ce que bato ba okumisa bino wana ba betela bino maboko? Ba okumisa bino. Même maintenant likolo pa nzambe. Est-ce que bozala na place? Quand même, so bomonique mutu oya banda lobela tel alobela rande kona bino mo boye akomi na kamo botiki na pema botiki na kimia ezate boya bo bando sel ke banalise bo ba ke oyo boye na lingina s'adresser plus na ndeko na ngai ya mobali mon jeune frère na lingara trop to solo la pena bien ni Yams, ok. Ouais, Yams na ngaki koyebisa yo olena benga yo po eza mamba télévision tu ebi ke bino bona kana bino bolobelaka Teresa pa na kana ye wa lobelaka alors botika ina na pema pour les loso qui problème est to mona soute que ezaki makamba boye mais comme alem susu boza bienvenue na pa bato alors concernant na pesa Yams pour na numéro na été yango lokeza télévision amekana nous as artiste à journaliste bon as porte-parole porte-parole pour na ngai azara artiste atika comme ni porte-parole alors pour na ngai a dosé na pour na marambu ya Teresa atika no Teresa azala no kimia à se rétablir so bozongela ba crash na bino bozonga po na étape au ser na biso azali azana bien ti oh là là talaka comme c'est déplorable ba kotisi biso na groupe moi SOS qui to soutenir ye abimi na groupe on abi abengi Gabriel na pese mbotabi ke bo mikoko tsangai na bolongo na ba SOS na besoin na route oh là là pour bato ba ouais soutenir tant mosu ba ya chola ye ba sa tobo sana ke ba makambo nyo seno ba concurrence loyale concurrence loyale la musique ezalaka concurrence loyale ya théâtre pepo o ya évoluer o pas évoluer mais ce comme que na concurrence loyale bato ba comme kufa c'est pas bon alors on sait que pena na bandeko tout ezala na ka ya nani ezala na ka ya songolo alors so comme na niveau que moto aza malade na kana likambo mo boye ko tona to luka to benana okoni to tala na kwa ya ndeko wana pour le so akufite biso mto perdre ba artiste to perdre ba être cher to zaki na moto aki lobina chiko pululu azali susuti to zaki na dadi di kamba tout ce tapis rouge azali susuti to lela ki bande ko ensemble lelo to ba rankine zo komba so lelo moko azate akumisara oyo est-ce que équipe oyo ba oya te ta la place division ezali Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.